Na pesi bino mbote bisika bozali bozabongo en direct ya Fleur Monde HD ya Dembo Wembo. Donc nde bozomona lelo surtout na épisode na biso ya sika ya émission na biso Loba Toyoka. Oto kabulaka bongo ba CG ya mboka na biso na Général de Gaulle. Donc tozana ebele ya koloba, tozana ba procès ya Fally Ipupa, tozana voyage ya président de la République oyo akendaki bongo na mboka États-Unis, toza pe sous na candidature ya Dr Mukwege, toza na pas mal ya ba dossier à débattre lelo pona koloba mingi te bola na okara na katikati ya émission. Merci na baona surtout balandaka biso vraiment ba fidèle na biso na pesi bino merci oyo kotala émission oya Loba Toyoka wa kotala ngo pour la première fois ko hésiter te au s'abonner, au partager, au commenter et on des alliés salaire na biso. Donc merci na Général de Gaulle au azabon na sima la caméra. Donc yepekara les choses ali invité on a encore déjà na carte plateau na zopesa déjà. Bonsoir Général de Gaulle. Bonsoir maman la biso Dembo Wembo international. Bonne santé. Santé quand nous sommes na ngolo nzambe toza a bonne santé. Na moni ba sango za mo ebele vraiment to kende ndambu donc dossier maman si faisant ndenge nini. Dossier maman si fande to ki atikala robota Zoé na Jeannette te wana ba sko maman sifa bana ni bazaka banani. Mais lisolo ya maman sifa bino mo bomoni ke maman sifa bakanga ki ezaki complicité ba nga ba éliminer. Donc tant ba éliminer nga ba éliminer pour memaya ki Zambie apata Zambie ba zoa ba bon mais pour ba ke maman sifa azalaki na ba preuve o ya corps ya général ya papa na biso musée Laurent Désiré Kabila parce que déjà corps ezala kuna ezala désiré soit des années toyoka bon il faut que normalement ko la procès ya président musée mkole obanda ba otidé mais maman sifa aza na elamba oyo Laurent Désiré Kabila kufaka nango et puis na mouchoir pakola ga mutoki oyo azala ma bomba. Donc pour nous Aden déjà voilà déjà faux débat. On a basé ce qu'on a si que le quoi a porté ba éliminer pour azala déjà surveiller. Donc maman si fallait surveiller ce tabakanga ki wana ala sa une choix tabino to coopérer. Na a dénoncé pour ne sabino ki ngala tikala jamais ko bota. Donc on a saki copine ya papa Laurent Désiré Kabila bala ngate aza mobile oyo akutana ngalanga mais azarana ensemble tout ça ko botate donc balobi mais oh yo olobaki ke Joseph Kabila azali mwana bazarabana na yo mais Jeannette Kabila mwana yo Zoé mwana na yo Zoé yemo kutabaki na ayako retrouver Kabila famille Kabila apata 97 boye bien 97 boye bien comment déjà donc côté wana ya lobi ke kamata lobi bina ya solo bena ngana botate nazana mwana te donc o wana tu wana o Jeannette o nani Zoé o Joseph Kabila ba nayi ba mote baba na ngate ezaki deal auto betaki pona comme naza mutu ya Maniema pour to récupérer basala bango pouvoir ne bamba lobaki donc baba ina so basali pouvoir ba promettre ngai ba pesa ngai ba ferme ba promettre ngai na okende ba Canada ba États-Unis ba France. Donc, on peut promesse qu'il y a autant de partout. Et puis, on va bien sécuriser. Mais, les gars ont eu pouvoir, les gars ont célébré M. Sili. Après 3 mois, 4 mois, on va au Kangaye. Taba Kangé, on va à Lubumbashana, à comment résidence civile, bande on est tout. Nandenge ba obazo kufa bande wa Kabila bazo kufa solo. Azo kaka la sango ne wa Kabila mo akufaki. Oh nyesa Kabila kufaki. Oh nana kufaki do ayoka ngabo. Soko na résidence civile ba ba kingi la kai. Kasi bato ya bazola Kabila. Sola Kabila m'passer comme ils a dit déjà au betaki so zo déjà dit la moto donc il faut qu'on bomba toujours ma caméra secret donc yesu ko a dénoncer en mot et pas ya justice et moi justice quoi garder à le bisco il faut banani Ibrahim va porter plainte et puis justice ministère de la justice na ministère ya public et porter plainte pour na mort ya Laurent Désiré Kabila. Bon à partir de Wanande hier après pour na dénoncer nous surtout aux Ezalaki. Ce qu'on dit à Zana longue la surveillance surveillée à longue la résidence surveillée. Non longue ta zaka na résidence surveillée. Résidence surveillée ce qu'on est propre. Wa liboso zaki a deal.
babotoli il y a négociation ouais négociation babotoli qui sikoyo yango sikoyo comme la justice oyo il y a même ba droit de l'homme et olandela ye donc azana sikoyo abanda kolia bien anolala bien pour droit de l'homme et otaila ye pour dénoncer déjà donc droit de l'homme olande donc maman Sifa ninga azana bomi soute aza sur la danger pour place azali ezali résidence surveillée prison na ye comme contrôler santé na ye kolia na ye et puis sécurité na ye azalaka ta prison liboso ki azaki ya kobatama heureusement le roi bimi donc sikoyo akomi calme azana nazo sepela même ba famille pe bakomi na esengo pour liboso yaki kutu ba famille akutana bango te mais cette fois-ci ba famille pe bakoki kutana na maman Sifa. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, tout ça dans début. Tout le monde discours il y a président ou tu peux savoir sur na mboka New York et puis c'est polémique. Vraiment pas opposant. Yo ekolobani na discours ndenge président azo continuer toujours ko dénoncer ba opposant OK bandenge bazo sala misana bango bien te. En tout cas, merci pour la question. On moni président Aza, Bamisou Bazo Bako, et sa discours à 2021, tant à Passaki, a dénoncé toujours que Rwanda tout, Azo continue toujours, même rythme, même cadence. Ngabi oui, et ça effectivement, parce que hier, Aza ko dénoncé que tout ça agressé. Azo dénoncé guerre. Au moins, il y a mon président, il y a Irak, il y a Ukraine. Il y a Ukraine, cette fois-ci, que Baza agressé. Liboso ezaki alobaki ezaki na oh ezaki mais oh année passée abaki que tout ça la guerre na chapso guerre mais cette fois-ci siko alobi baza agressé na bango tilelo yo communauté internationale bazo talaka ndezo kende bango bakufisi et puis ba pays na bango ezali occupation bazune occupation biso pe pareil biso président na biso aza toujours akotikate aza toujours koloba donc akoki jamais kotika. Donc il y a dénoncé même à Sabi ABC Oni na abi que Oni tout ça signé déjà depuis 2020 depuis 2018 que ba osala 5 ans en attendant ba longola ba malembe pour Oni et fane kuna pendant ba tchaki au moins 26 000 hommes. Abi que 26 000 hommes ba sali pona paix contre la Congo paix contre mais ba binise biso ka rapport mapping la banque oh bata M23 oh batu baboma batu mapping wanga banda jugement mapping ti lelo esala maté to c'est la jugement mapping wana esala maté ti to koma na ba banda na ba 7 millions le to koma ba 12 millions de morts tozo continue Kenega massacre to le ka o ya dernier ma awa massacre ngo tutolo bako obi ke massacre na okamwa bande wona biso ba ya usha bino boyebi bien que bino ne mutu boza bata société civile boza la opposition na cadre que pour bozo dénoncer bolingi kimi na kata mboka na bino mais batu mususu bazo uta bazoya oso bazalendu balobi ke bazalendu ba coopérer bakangaki batebele na ezama ba justice ezakuna donc ba vérité ye bane belé et puis tamba ke kunda batwana ministre intérieur asengi alobi soki oyebi ke ndeko na kufaki na devant 48 parmi les 48 mois oui il y a quoi identifier il y a quoi pour to luka moi to sala bino to pese no e be na bino na upset obi ke na Goma ba trouver kaka ya ba policier oh ba kufa ke poliboso banani na bitumeli na ba policier na bandaki ta ba bomi ba policier ba kamati ba sa sécuriser pour la ordre public ba moko ba bano beta ko masasi tant ba beta masasi ba kufi ba moni ke makame ko mi serré ba kimi te me ba reculer ba ebisi ba militaire o eza bisote eza musala bino tala bisote déjà to kufi déjà 5 déjà ba kufi donc bino bo sa musala yango ye commandant amona ke loko sala tabi so na bika bo ala sengi ordre ke lokola ba shikata bazala déjà kuna bazela kaka albengi bonga bi bon azuka ordre bi bokende comme ça général bokende bo aider bo tia passer bato kende na site ya Monisco to so ba komiti kuna e uza mabe makasi e oluka ba boma biloko ya Monisco e uza bien te boke nous défendre yango pe bamba yaki ba défendre mais ba bomi de bato ta ba bomi bato c'est comme c'est tout à fait normal bato pe bazali na binduki ba mon na shika tapé
il paraît il fait 3 b 4 personnes donc là 6 il y a ba policier na 4 chikata ça fait 10 côté là yani mais 48 choses ali oh il y a ba civil bon excusez-moi et ça dans sens wana donc to zeli bazo accord na bana kokunda ba monata famille morote mais toujours na Rwanda kuna elelo Rwanda lobi ke bande na bango ba conseil bango obokene kuna bo marché après bozonga na bino zaka aller retour les baké kangama donc et l'autre le bagage wana normalement massacre wana les acquis bien préparés ils ont commenté pour donc yo zo le baké maramu président lobby exactement eza répétitif té mais eza que aza besoin atalisa ba mindele que mabe eza na kati mboka na biso. Oui, Azo continue toujours à dénoncer. Na mina lobby bien que Naza toujours continue parce que bino momoni M23 oyo azali na commandité na meutra na Rwanda. Donc Rwanda même azali agressé na biso. Donc Rwanda zo pesa mitindo po bata M23 baza ba génocide, baza ba terroriste, baza ko sa biso agressif, bazo agresser biso. Sur biso moi présent na meeting na discours encore baté toi na guerre. Pour ça bien la guerre ça quoi à cautionner danger à déclarer guerre à boy kolobali toujours tous agressé donc il y a un moment asa toujours qu'on continue tout ça bako et ça quand même rythme et dénoncer des yoso zani pona ou attaquer président ça moto diplomatie akenda na ndenge ya diplomatie la diplomatie surtout et puis ça résultat et donc les qui solo là exacté sur quoi senga bango ba luka solution yango senga gike oni ebimanana pour oni so za kata mboka na et puis maintenant on y bazo skeleton en décembre donc à partir de décembre bilo retour il faut batambola yanga sengi bango bina bango ke boloba ina to chinyaki na bino na MONUSCO abima depuis 2018 mais boloba ina biso pour sala mona ndenge ya malem bono libérer ba pour bazaki 26 000 hommes na kati ya territoire eza mokete boye ba MONUSCO na article biso bana bitike belé à c'était donc ba déclarer bangoté donc ba ne belé baza kuna na kata Goma batata bata MONUSCO ba misu ba kufa misu ba kenda bazonga ba malgache ba nani bazonga ba filité bazonga donc na kata mboka na biso wana calamité bana wana ba un jour ba lukula ba ya problème donc ngango le gouvernement il faut tala makambo wana ya bana oyo ba MONUSCO aguisé so MONUSCO ke est-ce que na bana wana on a déjà recensement. Bon, déjà, moi, surtout, il y a moi, c'est celui que au beau temps, soldat MONUSCO, il y a la moi, awa, to koma, toi enregistré. Après ton Luka, bata MONUSCO, ataba kende, il faut bâtir que les soba mbongo. Bâtir que les soba mbongo pour banana bakola bien batanga, ba Luka baba sabo misala, pour bakola bien pour bazana arrière pensée que basala lobby, ba Luka ba bobo mabatu non. Merci beaucoup. Tomoni Maman Denise Nyakewa ou tu kokuta na na madame Pramila Pantene. Babi ça montage. Bate bene bazolo bakeo Maman Denise Maman première dame azan droit kuta na été. Nazo comprendre ba moni photo bi na ba image ba lobi ke za montage. Il y a na première vice-présidente il y a États-Unis mais maman Denise Akeneki kuna akeko tika o etengani fardo alobi ke basi o ba viola bango et ben docteur Mukwege bo pesa prix de de la paix ayebi dossier ndenge viol zoleka président la meeting na lobi ba viol basi ba viola bango e belé donc nezana maman Denise Akeko pesa maman deuxième dame deuxième président vice-président Yesa oyo ba kutana maman Denise ba sololi to moni na ba image mais bato mokili bazolo bakeo eza montage ya lokuta n'habite ce qui so azan ba tenga ina comprendre azan à droite ya moi tout le bazan à droite donc azan à droit parce que akeko yebisa vice-président des États-Unis. Maltraitance ya dans un poste wana. Yama ko se bitala dossier oyo ngale ko memela otake na za première dame ya kati ya mboka République démocratique du Congo. Tala basi oyo baza ba viola bango baza autant. Yama na bona siko pona bango bozolo ba nini. Eko tika dossier. Siko bino bozo ba ko eza montage dossier comment donc akosa biso. Donc akena comment akena kuna te. Hein? Donc peuple congolais beau luka moins beau
boluka bosukola mituna bino s'il vous plaît na bi peuple congolais mais ba peuple congolais boza ba haineux oh mutema mabe eza loko ilamba bola moi na te lamba lamba facture donc ceux qui mutema mabe na compter mutema mabe non hein mo boye barake ceux qui muto sa musala elo malamu faut apprécier moto ko apprécier moto zali ko pesa ba fleur pour à continuer ça malamu mais tant muto sa malamu bino bo ba sa mabe a décourager Maman Denis Pena a quelque tika pena dossier mon nene. Ayebi ke munisque zo. Oh banda Congo banda na to tikala mon ngote. Boyebi bien ke binomo batu basala masolo na tout car banda na guerre ya 2006 tanga F Abdel Koti makaba millions de bandits. Hein? Boyebi bien bo est-ce que Fati est-ce que na gouvernement Fati 1996 1996 kasi ya ba guerre ni bandagi Abdel complice na ba occidentaux na ba américain impérialiste bango ne so kabebe ngabo impérialiste baza ensemble na ba américain ba multinationaux do ba multinationaux zali ba américain ba nakati ba européen ba nakati ba asiatique ba nakati ba tebele ba nakati mais cette fois-ci ko to zali na guerre na bango parce que bango ba bi ke biso na mboka na biso biloko za belé donc il faut ba luka ba cha incompréhension et ça entre ngana yo poto beba na après bango diviser pour mieux régner pour bango ba régner ba boto la biloko ba zo ngo loko ba message ya ko zo au fele na président oyo azalaki président et tanke mwana mboka vraiment ayebi ke obisoza lopango na bino papa na tekeli bino tamu payazo ya bike na zozo lopango na obuka ngo otuna zo buka pona ke papa na ndato atamanga nzito kolinga ta buka olingate parce que otuna obuka maka difeza ya bino teza ya biso il faut banana ipana ngamboko otuna nga soina ngolia manga bina ngolia manga te donc ipana biso za bongo donc il est autour baga ya mwana. OK, candidature ya docteur Mukwege balobi azana chance vraiment Congolais babi azana chance liboso ya président Félix Tshisekedi. Bon, pour la candidature ya docteur Mukwege et là on a le ba Congolais s'il vous plaît ba Congolais au moni sentiment les caté sentiment sur l'équipe bongo au comment mutali boma pa non que l'homme par la kati balwa tela que l'homme bi docteur Mukwege a tozuite fati déjà bon c'est comme maemo donc ozanga musalate au moins quand on ne côté mon rolanga n'enguna lo baka sur la problème docteur n'enguna ba bubo papa docteur Mukwege place na yo lokola to sala hôpital ya sika yona papa oyo ya Emmanuel oya sala mamitali ba Ebola puis oya sala université wana ya makamitali yo zota ba spécialisation ma basi ya ota mamitali ba microbe ba Ebola ba choléra tout au moins to sala bien na mboka vous mona docteur Mukwege yo ko sala oza politicien te ozali médecin s'il vous plaît docteur Mukwege atanga na mbongo ya l'état papa nazaki réfugié aza bourné mais il y a botami na Congo neto yo kaka parce que docteur Mukwege école primaire ne pas atangi et yebanité école primaire atanga na Burundi ayene na humanité na obabengaka secondaire na Maniema institut de Maniema place à Bandaki 3e biochimie na pas à Bandaki asangi wana pe ayeko za diplôme na ye na ndenga ki aussi ça ba classe na ye mais bino mo boyebi ke docteur Mukwege papa na za Burundais docteur Mukwege place à Botami soki eza na batu oyo famille boyebi docteur Mukwege pa bote bo mo bote mo yebi so pour cette fois-ci toi sous ba blague te omoni mamba kabila te to bakatange bolimbisanga taraboy zomba taraboy donc ngai na kolobake pona tozana danger mo ezala moté pourquoi parce que docteur Mukwege azali candidat ya ba occidentaux donc deuxième épisode ya Kabila zompa mwana mboka te aoya po akota na kata mboka po ba intérêt na ba intérêt ba occidentaux docteur Mukwege ta docteur Mukwege ba ko pese prix Nobel de la paix et prix Nobel de la paix ya ba ponenge azo réparer ba digital la basi na lobi banda kala wana luruma kutu ya sala na makisa sida ba pese ya ngote hein akufa akenda ka bongo yeka likola ba pareil eza na ngaka dile beta mawana ozomona po tala si otoza ba carence ya ba arrêt koti pourquoi parce que fatia kangi fatia bloqué ozomona est-ce que kala le tozaki bonomona suba mama barre bono sala po ba yebika ke na Congo ya kinonga so ba bomi combien de fois ba la semino ne ba okata ba mitu ba okata basi mitu ne ba okata so ba kati mutu sikoyo et puis na semino ke rien ya mutu oyo azana O positif donc o makleni za O
yango ne sera fort yango umela mais so makile ne zali ah so ka ba bomi sur place ba reine comme le roi mieux et qui t'a le roi mieux ta bo ben non comme le roi mieux mais ba reine abatu ya opposition donc au positif yango ezalaka ndenge zaka neti au moins on le kola lo me bele ko zo ngela et ça le ko zo ngela so na lo ba passer na ba ne accident ta katana to mona ba reine ai yona lo ba yango ça o zo ngela lo ba reine ah peut-être on comprend les barrières à la kana et puis tout le monde peut na sima mon comprend na côté na colonne il y a on des appels ils ont fait ça ils ont filtré ils ont fait sa colonne poids na nous autres temps aux tambo la colonne na zo simba et ça le radiateur na côté c'est donc azo simba maboko kilo nango boki maboko ya pe kilo so ba 4 le boko mo ba ko boire ngo au moins sous 2 kilos zo bola bon comprend mais est-ce qu'on azora tout yo rien tout poids na on a un mutu na ma peka tout rien ce qu'on a fait zo kita so ba bombi ba colonne na yo za bien sous tout le monde a beaucoup molemba donc quand ça rien ça la teta siko là facha koti maman a bloqué déboulonné a déboulonné maman de voyage à Dubaï pèse à sauter à diminuer hein ba voyage à Dubaï o zo mona yo ba ta tete ba kanyo ba kei ba zongi bon on a sauté pour ni fati azo sala pacha do kina sala Congo bien Congo les autres qui n'a changement Fatia a besoin de changement, Azo tia changement zanambo. Mais changement on peut bander pas à biso peuple congolais. Peuple congolais d'abord un changement de mentalité. Changement de mentalité, changement de manière, changement de comportement. Le robot Misato. Changement de mentalité, changement de manière, changement de comportement. Na bilo Misato na soki yo moko moto. Omi tient la place, omi bongwani, omi bongisi, alors autant la bien alimé. Les soldats bang la discipline pour soit c'est difficile à aux frapper les yo mon produit ah les aba finga mon konzamboka te parce que biso tout ce qui est très établi mais je comme on finga mon konzamboka c'est que vous en avez bien te OK tout le bien il y a docteur Mukwenge tout le monde qui Fayulu il se permet au quitter sa drapeau na stade de martyrs est-ce que Azan a droit pour un citoyen pour la Fayulu est-ce que un citoyen du pays azana droit ya kozwa drapeau ya mboka na kitisi yango pe akati yango bon tout o wana so tout Fayulu asalaki ezalaki eza préparation pour le ba okanaye ninga sali wana elo ka Mobutu ninga betaka meeting na ete abi bokomona un mutabimilo ayeko lobakio asali alobiki ya président de la république ozomona kabi oya asali on ezali donc eza coup d'état monté donc et ça la maraté yo zanani Fayulu azanani Fayulu azalo kwa situé kwa biso Azani cadre na katamboka na aza là il a débordé quand même oui parti na ye kutu za la problème ya monde ba beba na leo Serge leo welo alomwe na ekuna Serge welo sa parti na susu ya sika asa parti asi kutu soki na zui contact na Serge na banege yaka ko sonité aux ana jeune région de biso yaka na IDPS ou bien yaka na ba ali à IDPS nga déjà ba parti c'est bien ça na créa hein IDPSK ils ont les autres là soyez non personne IDPSK union des démocrates et des socialistes et des progressistes pour le changement au Congo. Oui bon ça beaucoup de gens ça mboka toke pour tous les gens tout ça mboka donc ils ont le kamwa n'ezala Fayulu ata salaki ezali kamwa ezaki complice au alinga qui soit sali boleba au kangaye après ba le bakio dictateur ezali pas président liberté d'expression zate président tiki mais tu as drapeau mais nani boketu atumbaka drapeau longoli drapeau na ambassade boketu ka moko boketu afina président mais boketu a se proclamé président de la République mais Fayulu quand même ah to comparer Fayulu na boketu te mais beaucoup comparer Fayulu na boketu ba bon sur ça ba congolais ba congolais ndenge Fayulu ndalo bakio vérité des urnes est-ce que un exemple au président ko ça na mboka ne ngwana mais yamana bige aza pour la ngai Fayulu eza complicité basalaki ba eza kotumbola bakene poso Félix akanga atinega bakanga Kabila bakanga Félix Fayulu bakanga Fayulu ali ko mona baba nga mukino ngo beta mona za dictateur ta wana kangi poso réclamer ba droit vérité des îles yamwa kangi te bomuno bomoni binomo est-ce que makambo yo Fayulu asalaki abike batu bakufi na Goma il faut tout ça to kitsa ben l'encore to kitsa ngo est-ce que c'est normal binomo ba congolais vraiment bon réfléchir bato bozolanda biso balobi be s'abonner
bo s'abonner pour bo landa biso parce que si vous s'abonner la chaîne à moi na mboka yebaka intérêt moi na mboka ndé mutu oyo ala vivre mais tant on doit vous abonner na ba chaîne zangatina c'est pas la peine chaîne oyo eza liberté d'expression ezali lobato yoka donc na lobato yoka okoloba makambo po to mano zala mobo na po na faire divers to bengi na téléphone to tunio pesa biso mandat ya président est-ce que ça négatif ou positif tant que ça congolais liberté d'expression au capé motalobité en toi mandat ya président na mon ça bien tala sali bablo pour bon contre à contre ça boy après to leki ata moi 4 bato 5 bato oh ça wana ozo ni na so sili ndebo no mona a partir na bobi ke tana do lo bato yoka bato melo biko lo bato yoka eza logo la tokomi wapi ya Eliezer non Eliezer aza tokomi wapi biso tezali lo bato yoka maman na biso azana présentatrice ya va nous présenter ezaka ngate mutumsu pa koya ai kana lo bato yoka ya dotu na mutuna yo zo répondre nga zo lo bapo naza bino bozo yoka facilomiste donc naza muto afati ngwana tellement na yebi na tala information nezo question monsieur ezana na yebite na loba na yebite on a bi na yebi na to tchali ke pour le peuple congolais à comprendre et ningi lekaki semeno eloko ni lekaki to partager ngo a semeno eleki balobaki et on moni maman zo tuna tala li comme lekaki boy ya moso ka tuni ngapela landaki na tali kamu to répondre so za bon mona to buka lokuta bocha ba commenter na c'était côté le lobby mabe okosi et puis na tango ya la date on benga batu lo bato yoka ba bengi téléphone ba nozala na lo bengi tela bengi na likam oyo olobaki boy za mabe eza bongo te o éclaircir ata dénonciation so moni loko moko o na mona gi na bluepant to zala ngo na mona ba soda ba kota ke be na butu to zana balabala tel baba te ya ko lobango na dénoncer na pas eza liberté d'expression o dénoncer obi ke na balabala na so mona ba soda ba kota no pa mo boy à partir de 2h du matin na mona 4 camions kotaki eza dénonciation après eza na balabala tel et puis bata aner bala na émission na biso ya lobato yoka ba otimela bi mutuma lobaki na lobato yoka ke bato bato kotsa bato na balabala tel bata bokino tana taba otala bo o sauver mboka po so bomba mboko zo bomba lobato yoka bo so bomba masolo mais on ba zo bomba biso taba moni clarté o bo moni mutwaza kuluna na balabala za kuluna yaka wana lobato yoka o bengi tena bengi lobato yoka to lobato yoka o tita message o to tira pe message ko kalamite bozo pe na Kishasa bazo ai bai bilili kaka bazo bilili bo mona nga ezoleka en direct pe Dorian asolaki na yabi asa d'accord so que yé to yé sur le terrain to yé na sur le terrain to tambola lobato yoka bandu so ba ko pesa expression na bango liberté d'expression boza libre il faut soit dénonciation au lobby mais dénonciation ezala ya solo ezala droit te lo ba mususu mangamba fali a yebite fali akosi so ba menyo na justice to lo ba Balabi général de Gaulle warrior dossier ya John Numbi face à Kabila dossier ya Rwandais to yebite to kenango wapi chi wapi mama langa pourquoi Kabila sera interpellé te mama langa boyoki ba konzi justice John Numbi assis à lobby donc John Numbi ça n'importe qui te azati bras droit ya Kabila so bo éviter et puis azana général 4 étoiles azana 5 général bangona tango fort bon ba na 4 donc ninga azana succès 4 pour 5 ya raté ninga succès wana esili mais azana 4 étoiles lobby bien que ninga zawana Kabila aza nationalité rwandaise aza congolais sikoyo yo muta justice usurpation donc kutu na mboko la France so ba kangi na passeport français ozana na poche ya mayuya ba okango d'abord ba foba eba mutuwa na komba mutuwa na passeport ekomi na poto na photo na poche no ndenge nini eloko liboso na ba okango nanu ba bandi ba enquête foba luka mutuwa na batuna passeport na yo komi pa ya muto ndenge nini afa justifier te passeport e bonga li banda kalabo ali ba esco deuxième babi abungse passeport depuis temps yo zwa ki passeport ozwa ki ndenge nini banola na procédure so lobi malamu te o koti boloko pona et puis ton kota boloko na o futina ba amende mais ozong si passeport ba donc oza ko supporter identité et koti sa boloko Kabila déjà ndenge za so dona na justice o vena ba justice ba sera ko o président loba
déjà parti à l'héros banga balanda ndenge soute ke o président lokola nini constitution lobby ke président premier ministre na président de la république bako ko kanga bango bako samisa bango te et parti à usurpation en tout cas il faut basamba wana bena kawana ba yelo kana mort ne ba kufi bako bazo benga e a usurpaté mboka donc usage défaut maçon judiciaire bako déjà ko benga e donc aya ko justifier oui mutula no baiki oza nationalité maman abota yo alobi ke abota yo te so yo uta wapi c'est comme ça mais to fandi gagné to tala dossier on est sénateur à vie Camerounais moi tout n'est question mais De Gaulle moi je compare pas votre pays la personne a dit que Kabila est rwandais il était bras droit il était même militaire il a dénoncé sa maman soi-disant on a dit que sa maman si c'est sa fille là et sa fille là elle a déjà dénoncé elle a dit que c'est pas elle qui a gendré votre président là même ses frères ses sœurs là elle a nié non elle n'a pas encore eu les enfants au monde mais qu'est-ce que vous attendez votre justice donc dans chez vous il n'y a pas de justice hein? Donc bazo c'est kabiso awa bazo c'est kabiso justice président a été changer justice a changé magistrat a changé même juge hein mino monite bosiko kayo yango pena dossier monana on dit ba ko la ba ngaliwa ben nazo baté et puis Ibrahim Kabila bino pe bana na Emmanuel Kabila Etienne Kabila vous êtes où Edi Kapen vous êtes où Edi Kapen on dirait abima putain Azarane azali basa colonel sans fonction vous êtes où pour la état normal, il a en bonne santé. Ah, bonne santé, Fainazo, c'est la race président nommé à PC Grada Matsaï pour nous 20 ans. Bon. Bah, nommé les sous. Quand ça fait 20 ans, à ça, il va courir à Salaki, soit appliquer mon bas à cause à la bombe. Mais ceux qui n'ont armé, ou bien aux hommes, à ça, l'armée, donc, doit le biquet, donc, à ça, innocent, à cause de l'innocence, pour ça, on a jusqu'à présent, bah, quitter. Non, c'est n'a pas quitté. Donc, Abimi, bah, tiens, la provisoire Abiminal. En attendant, bah, ça, enquête, sur les signes, mais enquête, on peut se rouler. Donc, enquête pendant 20 ans, à Betty, donc, ils ont continué à rouler. Et un moment, le coup, et Bimi, il a l'air à foutre dans la moto, et on va profiter, pas de dossier à Kabila, et puis, Emmanuel Kabila, Ibrahim Kabila, Etienne Kabila, et un moment, il a besoin de dossier, bon, mais avec, Jésus, droit de l'homme. Beaucoup de droits de l'homme, beaucoup de droits de l'homme, bas à l'heure, témoin d'abino, avocat international, baya, pour besoin de dossier là, pour match en colo, pour total dossier là, pour ballon au bota, tu peux savoir l'expression de lui. Hein? Bako qu'on a besoin de tirer dans bocana. Mais il va certain Kabila moi Koufara, babo manga indeni. Sans histoire, babo na toi, toi absolu, tout, faut quand même c'est mon nana. Pour m'balancer, ma baï, net ma Kabila. Cette fois-ci, milongo bomoni, maman lobike a tiré la bota été. Côté Moutuna lobby qui aza congolais tawane. Bon, il y a les Camerounais comme c'est bon. Yo ozwa ki identité à Congo wapi. Au comité président de la République oui. Banani, il faut être sabiso. C'est ça la coopération occidentale. To sali to bizu monde to bi ke bino to kangi bino na 14 millions 15 millions de morts bakufa. To tshela bituna bango pour to kotika laisser ezraté. Merci beaucoup. Tola la wana te kara tola la wana te jugement ya Fally Ipupa Gauthier Seye. Bon, pour le jugement ya Fally na Gauthier Seye. Na mona na vidéo wa ndeko aza na Kasai kuna zo biso ki grand Kasai abi aza molobela ba grand Kasai afandi si ba mama ebele Nicolas soki ba $2 $3 au vendre ça to pour le camouflage. To boy tribalisme ndeko s'il vous plaît. So Gauthier Seye aza muluba Toboy azamu luba soit disant ensemble. Toboy makambo wana ndeko. Ko ila biso makambo toza présence zo lukatoza ini. Présence zo lukatoza la ini. Yo ko ila so makambo wana te ke soko simbie ozabo pour la biso ba luba. Non. Muluba, Mungala, Mukongo, Muswali, toza iloko moko. To lukatoza na bomoko. Oyoki toboy batirama. Siko yo zo babo soko ba anamon ba tomoki. Bata ba mai ndo ba tomoki. Est-ce que boko ka? Olomo tseso sécession na mboka. Makamatu zeni soutien oyite kala iki baluba na bayaka balobu hein boyika ngote muluba so akutela mulubu muyaka muluba so azolo ngina za muluba ngina za muluba to ngina za mon boyipi masolo na te
hein boye bien moté ah babosani tala mo boye bala karabino ba so boye ba kala yaki muluba bangona na mutabandu na muyaka yaki benda bika soki mobutu te mais si lelo engoza esimbaka te mobutu ne mutasaka apikaka maseke ale te tokomi astopa nini wana azwi pe na premier ministre atinde na bandundu azwi pe gouverneur ya bandundu atindi ye na Kasai yango moni mo bande ona so ba vanda pe kuna ba toko ba ndeko na so ba ana mongo ba tetela ba vanda kata Kasai grâce à Mobutu longoli ba mongo ba ekonda alongoli ba on Équateur aboki ba on na bandundu donc nous surtout on a pour na tchake ki bomoko siko bino bozo tchaka toujours ndeko na ngai pangi amun ba Kasai les grands Kasai les grands Kasai pourquoi les grands Kasai les grands Kasai quel quoi ça change à quoi kutu présent na osenga ke Kasai wana tous les deux Kasai comme Kasai moko to comme na Kasai ka moko akamaki shaba ana changer donc to comme na so na 9 pays na biso ndenge ça la kala donc na 9 pays on a scotché 9 généraux alors tu ba gouverneur ba to tongi mboka na biso bien et puis ba gouverneur il y a so azamuta Kasai tinda en Équateur o azali mo mtam Swahili tinda na bandundu o ya bandundu tinda na Kivu po et puis banda ko sala banda ko belé po batu ba équatorien ba le voir na Kivu ozomona ta ba voir na Kivu dialogue ça bien te ba vandi si ba o mesana langue ba vandi mais ba mo ba mesana langue ya lingala il faut pas longa pe musuba sana ba kene bo ko lingala donc lingala ki Swahili moluba donc biso sommes un peuple congolais na mbula nsima ba tutu fo ba ki neti ngala na muta ki konso autant na ki konga l'état terre na oye bango olobi na nga na lingala na oyoka yo donc déjà si 5 langues na social d na sanga moko Swahili pona ba kila za bien siko ngalo ba ngai na ba kitetela Kiswahili kitetela zate na kacha kasi ngalo ba kitetela Kiswahili Chiluba donc so lingala yo ça avantage ça à toi pour ça oyebi Chiluba oyebi lingala oyebi sous Swahili donc ça na 3 pour ça 5 kikongo na yoka ndambo kikongo lo yoka so ka kikongo ndambo so ka kikongo ndambo na avantage aux 3 déjà 6 aux déjà moyenne vous allez déjà bien pour vous allez déjà bien même sous seulement ayoka nil qui connaît Tifaulu ayoka kikongo l'état te ayoka Chiluba te lingala ayoka linga kama na lo moko donc so za congolais vrai congolais après zongi susu na wele la oyeba muno mboka na bino nga usula basi muno mboka na ngape kota bo mama mongo na yoka kimongo côté bo ngape na yoka kimongo akula ngombe kingombe pe na yoka ndam ngape na yoka kimongo omona ke na avantage des pères et des mères donc dans to comme on dit comme des pères et des mères zomona OK donc voilà to betana masolo ya joueur na biso international Jonathan Bolingi joueur na biso vraiment alingaka tika biso kaka boy pamba kaka boy est-ce que makambo eza poisson ya solo to eza ya lokuta bon biso neti na loba bino awa na Congolais pas tonga makasi ya Congolais ngai nazali oncle oyo babengi oncle ya Bolingi donc oncle propre Bolingi afandi epai ya oyo babengaka Moïse Katumbi azwaka Bolingi mwana moke na âge ya 16 ans Bolingi ayaki kuna po akota école oyo ya Jean Bosco alobaki ke na famille ke amemi Don Bosco école de foot après tant on aussi école de foot né à côté une équipe oyo ya Mazembe ayaki pe bakute na ba oncle na ba papa na ye ba ebondima Bolingi bazui Bolingi ba memieti Lubumbashi Bolingi beti na Don Bosco asisi ayokota Mazembe après kutu Mazembe alongaki alanda papa na en Afrique du Sud papa na azali américain pangi alanda ke na Afrique du Sud ba kote kuna Jomo Cosmos baningi to azoye heureusement Katumbi lokwa azali makasi bazongi tanga zongi Bolingi azana aza ana ba trophée koleka ba jouer belé bazana katalopa wana Bolingi azana 5 trophées et puis auto soso ba trophée soso na mboko auto kele kuna na Thaïlande azana super coupe à Thaïlande ya coupe d'Asie ba équipe on ezwa kian donc azana ba titre na ye mais sikoyo bato botelie poison pour équipe lobby ba kangé tâche et puis abane ko sanda déjà tant bazaki na match ba gagner sili quand na kafouillage les président ko tala bango
ba profiter ka ko pesa ba mbote wana yeta ke sili wana ba allez dimanche wana komoka lokwa abanu kosola sa lokwa makila malamo na zoki avion à Turquie à partir Turquie avion me meti na mboka na bango la capitale ka pamba ava kita la koti abeni malamo pesa pena okwe tanga kwepe mbamo na kati aéroport bazuye ti nini ngazaki assuré na équipe ndezo ki azaki na coma donc alinga tika biso akufakite na nga pena tika biso et puis nzamba sali grâce ba lusambo na batutu oyo ba priaki nzambe en tout cas apambola bango lolingi siko na minute oyo nzambe azana maboka ya équipe na ye ezolande ba soins intensifs malembe to prier kaka po à rétablir azongela musani nzamba pesa ye peut-être le pas wana azonga sima mais elona lobake lokola zali abetaka na mazembe aza joueur katumbi te aza congolais bozo bosala aza congolais boyebi ke toka masolomo babi ke Moïse alingaka utiliser mbutu putu trésor putu balinga ba utiliser yo te aya na marche baleka tout a profiter tout et raison avec putu trésor yo za jouer mama politika po we obenga batachango boke na nenga loenge taba obeta masasi wana bopa on va ba kufi ba olba yo mto bengisa il faut éviter donc na cadre wana bolingi aza joueur oyo ya Congo abeti na CHAN bomoni binomo abeta apena na chaque deux fois à deux reprises abeta azoba trophée na ye siko problème nini o esali ke ye a kwa na magambona kasi babika po azaka muta ya Katumbi aza joueur Katumbi yango bamoni ki peut-être ninga ayaga wana azalo ko envoyé spécial à Katumbi peut-être pour appeler sa président moté président ngola na yaga kuti bangola baganyaka azala na kati na mona bete la kite po alina choc yango moni azalo penga yo ndimi na bolingi bena zala bena bal nani bakambo azate bo ba so pas pemsa bolingi azala grand joueur boye bien abeta pe bota pe bolama mutu na beta zomona abeta pe babale bomona bino mo apesa pe mais trahison c'est la trahison trahison c'est la trahison mais trahison c'est que ya trahison azala moté parce que aza sokazaki joueur ya Mazembe za Katumbi te Mazembe zali ya équipe ya Lubumbashi ya bato Lubumbashi basala Anglebert bazwa ja kubandaka mais tant ye nde akoti a profiter na ndela Mazembe yanga zo batu mais na cadre wana ye mo ninga zana bolingi mbongo na transport biso famille to mona moté bolingi nga beta na Liège wana standard de Liège pour la service public biso to zo mbongo wana te famille to bien monté nenga za so moté qui jouait à la pourcentage à 20%. Mais mbongo tout bolingi o ya standard de Liège ye moko Katumbi tazwango ba jouer musuku ba et pas Katumbi te mais bolingi soka aza reconnaissance soka changer équipe akela kuna atiki Varese yoza père nanga eza reconnaissance eza mais bolo bateka aza muto Katumbi aza mwana mboka abeta rapona ekolo donc aza joueur à Léopard parce que Léopard ils ont joué parce que à beta aza professionnel pe spécialiste mamoni ke ba trophée ne belé na aza 5 trophées 2 trophées ya ninga kanya ninga ya Shana na 3 tola la wana te allez ba na trophée tola la wana te totikala na tikala moi 2 3 questions autour na yo pour que nemba on poto si ça panga pe ngala uchi musala dossier ya Henri Magie alors bien ça n'a pas preuve ya fatigue ya qui 3%. Bon, en tout cas, parce que makambo wana pe na mandat comme OK na suka tomi ko préparer l'élection ya sika makambo wana chile lo vraiment lobela na talemo siko yo Henri Magie okota ki boloko pona makambo likola ko finga fachi et puis makambo yo kota na prison yo do na chance au monde ya Kaboul alobaka jouisseur aza jouisseur yiwana bakangi à côté bolo yo ozo la chance parce que ozo moi 2 ans na yo après o kopima sikoyo obandi sous makambo parce que preuve ozo luka na ebité na tant to komi nango c'est des dossiers mon classé parce que to komi na fin yo ko là ba 50 minutes preuve ali boso boza boya na monter poani boya na preuve te poani nanga lelo ozo loba ko loba lelo parce que ba botolier ba bilo ba pesa ki ozo pana ba carrière minière na obi nanga bénéficier carrière minière combien nanga za na Belgique za 2 immeubles
na Paris awa za na 4 nini babenga oni pavillon. Et bon, il y a avant na Nice za na dendaku. Yo ari majoza quoi? Ozo de ambileka bo mkande bebo imo la poto. Mkande ne sila. Ari imagine au critiquer oteko ko adresser na ngate ko na fini ote. Na bizonga mutu. Zala compatriote tolingi division te, tolingi tribalisme te. Vous comprenez Ari imagine. OK, merci beaucoup. S'il vous plaît, zonga mutu, soko lingi, le cas candidat na yo, boya bo postiner, so ba voter, boki la voter. Bonne chance. Ba benga ba médiocre pourquoi? Ba bloka boys. Ta ba kango o dictature. Dictature. OK, merci beaucoup. Pasteur Marcelo a eu succès à jouer en plein Mikolo na kacha congolais. Est-ce que Pasteur Marcelo a congolais mais solo to a congolais? Bon, ba monsieur ba lobi que Marcelo Azali Moussa Sala, ah, Moussa Salvador. Quand Moussa Salvador est dans la frontière il y a Angola na biso. Bon, monsieur va ça sur cabinet, sur cabinet. Kasi kota cabinet wana ba San Salvador. Dans bazalora ba tumo za na mboka te en fait. Ba na mabelete. Et là on a ba na papa la so Marcelo so qui lité ya maté ezangi na Bible ezala Bible mo boye ba benga ngo top. Ezala so auquel on a souka on a ba komi ba message au côté ya bato. Le côté ya bato yo so ba la bato ke o ba mutu ko la papa wemba qui a bébé sa jeunesse pour na likambasa. Ba on a kin kester. Tala papa. Omoni mutu sa kufia atanga su communauté. Alors lukata comme mususu mais yo tanga comme na wiki mutu ana azana ba azana bana azana ba leki azana ba atika ba fidèle atika bato na ba fidèle. So tant ba oya na église na yo okoka bango soki ba attaquer modo on a mona sur maman Amazon ayiko senga epa ya tout le monde vidéo maman Amazon azo le epa ya CG Kabuya botala likambo mowe ipenda mowe asakenda na ye boyebi te kaza leader d'opposition yo pe nozala Marcelo obosani l'église dans leur banda ba matiti na liboso batole la gite osanga ele panana si bata papa na papa so ba mbongo pe yango to nganda ko ndako nzambe ndako nzambe nza yo ndako nzambe za ba peuple wana oyo azape muta papa wemba et puis ndenga pesa papa wemba ngani aloba bien teke il faut bien raser bien parfumer o za ka soloté il faut au sukola et le koso qui n'est pas fait solo ba ben sino pas nzambe na si oza bongo te ebembe kenda salité te ebembe kenda jamais salité oza propre ata yo so babi kabila ben sabino et na ni président fachato ben sabino ba passer oya au moins na elamba ola ba complana et ça la veste mo biko o pona mo konzi na relata bien so mon tant bozo te ya bo pesa so moi ba respect lo mona motono zo lo bana azana ba leki ana ba yaya ana bana ana ba camarade azana ba voisin et puis azana ba fanatique pas l'idée de pour yo so zo bana baby sa génération pona eloko lokola azali na mbongo te awa na poto awa yo so bana yo moko pasteur so ebe ko zali na mbongo e m'église ngo to ngo yo moko pourquoi senge bandimba ya pa idée yo mais ba ka bandimba kasi papa mba na kati ye mene ba na kati so bana nzamba bipi na batana maliboso yo tango mchanga mbongo wana na epa église ya Marcelo Zali ozamuta papa mo chato chaite ona cha asko balongola ba mbongo wana so église no za susu tango nous za soki ozana mbongo te yo no senga appel de fonds appel de fonds non to mona papa so de ça ba église no za ye so a limité ako longola église et comme dans hôtel a cheba chen o mona so bo sunga bisote so bangona papa na obebisa azobebisa jeunesse wasko foto na papa Marcelo ogi motuni batonio émission ça le bateau ka motuna pe yano la biso sikoyo ndenge Denis les alo baki église na ye akolonga batole akolongo la moi changer ngo commission hôtel a cheba ndumba et puis ba yo sala wana sikoyo za malamu to za mabe wana to bebisa to zo bongisa batuni motuna pour yo pour lobika un jour pour ba église na oneza pour longo na comme ça université et ara malé et comme za malamu et ara malé ba ke ba église mo za ngo za la binoté église za nzambe mbongo bino boliaka eza mbongo nzambe to comme na suka vraiment to comme na suka émission na biso vraiment makamba passeport eza ndenge bon en tout cas ma passeport si siko toujours ba likambo ya moni dossier ya passeport et comme le kila biso ba te belé ba bébé moni ndeko mo a che image
à lobby pour la mamba passeport qui bat belé ba bebsi ba misala ba belé ba bebsi ba classe et belé quand il kama passeport ça papier imprimante et ça la rango et là on est aux angles ça bat tout ya kabila ba kabili ba la système voilà donc mon système ezali voilà il y a un moment système président za yebi na yango mais azozela élection et les cas cette fois-ci avant ça la passeport il faut au l'acceptation aux autres ça la passeport pour quelle raison pour yo ko ça aujourd'hui au lati combo ya étranger au lati combo appoyer aux yeux combo na ye au ça le passeport sur étranger là tant dans la passeport na ye ya mboka mususu tant na na combo na batalabi ah papa la ngaza congolais ah là les azaki jeune mais photos que et balaté donc il faut prouver biso bena que aux autres qui ne plein de wapi mission les autres qui non qui ne voyage non qui voit invitation l'acceptation donc et comme bon pour passeport na biso et ça passeport ezali soki au sengango lelo l'obosio et puis ça passeport le plus cher du monde même ba identité na biso pareil permis de conduire jusqu'à présent dans la montée hein ba carte d'identité Kabila depuis 18 ans allons là sur la carte d'identité bon baka bon tout ça tout continue à la carte donc bazo c'est kabiso ba carte ya on enseigna que président ta il a biso ma passeport en tout cas makamba passeport avant to kena élection biso to ça à la carte diaspora batu balobi avant ba kena na vote faut ba so ba passeport na ba so ba kena vote te ba que no voter te même c'est nga déjà babi de Gaulle yo loko za mutafati yebisa fatike soki tozu ba passeport te toko voter te to ça sabotage tant déjà diaspora et ça sabotage ba mon élection là donc ils ont activité pour bosso on même surtout voter tant biso France to voter Belgique ils ont voté Afrique du Sud ont voté Canada ils ont voté et US ils ont voté sont déjà ce biso ça plus bateau de baba ba congolais ba mingi na belé la carte France après France ils ont mingi États-Unis après États-Unis Afrique du Sud après Afrique du Sud Canada après Canada Belgique na suka Belgique ata bazayona ba mingi te pe Belgique za mukie Belgique za Kinshasa modi France za munene France za baba so ba sangisa lelo. Ok, merci beaucoup, vraiment, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, Loba Toyoka. Merci, Nayo, Général de Gaulle. Donc voilà, il y a le famille Ezate, beau commenter, beau partager. Ce qu'on dit que aux années là, on les cas qui, bisous qui informé, tes numéros au Ezawana, tu n'es la bisou à WhatsApp, tous 24 heures, c'est 24 heures connecté. Bon, tu n'es la bisou à il y a fallu le kataki drapeau. Bon, continuer toujours continuer sur les éléments bon Rosala de cité donc voilà on peut sur les alliés remerciements sur les alliés ouais bah remercier ça m'a tenu ka bolobaki en tout cas et donc on enseigne à que pour s'abonner na chaîne na biso de mon webi au côté au s'abonner essentiel que pour tous en abonner pépélé pour YouTube tanto balo sala mamutali live pour baza kebele boso boze belé té mon balo kata sur la live il faut et l'accès bon on a réseau 4 audience ezo mata siko to sana na mukie na to bela commenta moi to ça va live exact il faut to dépasser déjà 10 000 to que na ba 100 000 boso beaucoup na 100 000 qui beaucoup 1 million et mon to senga na bino ba congolais o ebike oyoka lingala po émission passer na lingala moya mabete lingala Linga pete, linga la facile. Que mutazo comprendre. La question pe maman tuna, eza ma question oyo zali actualité actuelle. Actualité bandaki lundi, si to yena moti to comme le vendredi, samedi ne boyebi. Ah, te balobaki maman dembo ça lobaki ba on a Général de Gaulle pour l'émission Loba Toyoka. Donc toujours qu'il na obsèque ya Loba Toyoka ezo kende. Yango pona ko sukisa ezaka ke nazo pesa mbote nanga epai ya ndeko nanga o ba bengi Boula, Bernard Boula, Bemba. Bernard Boula, Prince Boula. Prince Angola, Prince Boula, Yewana, on peut s'emboter. Na mwasi na ye, Maman Isa. Isa Bella. Ok, merci beaucoup. Donc voilà. Bah, mbote na appelé ton fou mon collaborateur babi il est pas journaliste à Fleur Monde HD notre directeur Guy Massamba mbote Sigozali et notre partenaire na musica kuna Angola na bosagnoté Rocky da Silva
Rocky Massamba da Silva, les millionnaires d'Angola, Bambo Tema Bisika Bozali, vraiment, Tokutani Boko na Mbale Asima, na prochaine numéro. Na soki nabi, moni ba chemba bilamba oyo, ilo na loba bino ke moni elamba oyo, ezali elamba ya Fachi. Mais ngo elingate, elamba Fachi na oyo dimanche prochain, et semaine prochaine oyo la yo, ya boye pekaka. Mais Fachi a lobi boye. Moni elamba oyo, ezola kisaki, so tanya maman obenda mo bien bon mon on ba komi, Fachi ba komi bien. Fachi Mokonji premier, 100% congolais de père et de mère. Kolomboka, tout congolais, toute congolaise derrière Fachi Mobikisi. Babi Mobongisi. Mobongisi. Donc Fachi est ça Mobongisi. Fachi est mon père bonheur. Yé mon père Mobongisi. Fachi béton. Si comme boy baké, bateau bateau ça va campagne pour la députation. Fachi tant à kokeno pèse sa candidature nae. Fachi a ça et fichier mon corps. Oh les années longines wana. Yo sont à député. À voter longino les Fachi wana. Il faut mettre dire na Fachi. Pour tous majorité écrasante pour la députation. Faut cette fois-ci tous on a besoin de 400 députés. Base à que bateau Fachi. Gabela reposter. Et c'est les gars, c'est les gars. Ah les gars qui. Ah général de Gaulle. Yango moni. Photo on a affiché on est aux ala. Peut-être dimanche semaine prochaine, tu as ma proposition va afficher. Là ça qui mis sac. La proposition qui yango na oya nango bombo na binomo. En tout cas, be fichier en tant au sala yango. Na si na utili na maman a poa kango keke et aux ana libanda. Mais yango soki ba kangi aux députés. Mais fichier no tché aux a poursuivi. Na na pesa ki est-ce que ce n'est pas dit? So c'est un dit na Fachi aux a bien. Parce que tu as voté pour le peuple que nous votons, Fachi Moko n'a député pour la majorité écrasante. Pour les gens discuter que oh, on a posé qui va y avoir mandaté. Fachi a dit que sur 500, on a 400, on a 100. On a 400. Pour le premier tour, on a niata. Pour Fachi, premier tour directement 65%, 75%. Tout ça, on va venir écrasante. Maintenant, tu voté, maintenant, tu relire écrasante. Ok. Zomona, batebele babilanga ke o de Gaulle, ou lekisipe, zobo salake, mukwega zoya, mukwega oya, tanga okota, eloko libosa okanga Fachi, soka kangiye, après Fachi fa dénoncé, en 2015 Fachi azaki na mbongo te, akomi na mbongo ebele ba okanga mbongo wana tout, ba oya sala wana mamboka. Et puis bato nyonso tout Fachi nomaki, ba oboto na bango ba biloko na bi. Ah! Ndeko, botika makambo wana. Fachi nous avons nommé les ordonnances présidentielles parce qu'il y a des amours. Merci beaucoup, Général de Gaulle. Merci beaucoup. Donc voilà, Balasima. Ah, Fachi Bonheur. Fachi Bonheur. Fachi Bonheur.